Ma Mission TV, le miroir du monde. Na miniti o ndenge tozolo ba boy. Kimia ezate na Congo central, mais c'est à tout à des reprises. Lobby o le kinongo lobby na Mbangu, lobby kaka o le 27, mais c'est à tout à kena gouvernorat à keko ko forcer entrer à porte à gouvernorat. Ya on a toujours fait sa coup de chapeau na général et à la police ces gars. Oyo aménager qui va faire au côté azo respecter mi beko ya mboka. Pona kopekisa ye et suspension na longo to ko kota te. Dès que Azonga qui kuna a bloqué gouvernorat, même Moutoua ça l'intérim n'a à côté. Vous voyez que tant que l'obagi entourage n'est pas la médiocrité, ayebi politique, ayebi bassine de tenter, donc Azo kende alingi, oyebi que tokanisa ki ezala ki noyade, mais tozo se rendre compte que oyo, mais c'est à toi Azo comme il y a naufrage. Mais aza suspendu azo tamola na mutuka officiel azo fongola plaque naie aza na bagarre naie tapage nocturne azo sala yango bokoki kozela te que justice ici ça musala procureur général azo zela mais nazo ba député provinciaux faut lever immunité azo jouer na immunité naie pourquoi des mesures alors que quand il y a monsieur à tout ezali ki flagrance pourquoi des poids des mesures lorsqu'il s'agit à Congo central ne droit et sala makana ndenge nango ya mbeli mi ya mino mibale. Comment lelo oyo bakoki kolinga population nyonso ya Congo central asi la valeur nae humilité nae na morale nae tozomona ba komi kozwa même vision o ezake vision azui fa finga mutu donc nzamba pesi vision nzamba wa donc nzamba donc et biso tokoki kondima makambo wana et lorsque vous dénoncez ça au komi mutu moko kimia na Congo central les mais kimia et s'empire même. Mais dans une situation s'empirer. Na évité mon limo wana Witaki vice-premier ministre d'État chargé de l'intérieur et Witaki wapi mon limo wana ya rejoindre métier à tout kozo misai. Pourquoi pour ba autorité va décider na problème ya Congo central il faut makila état. Bazo zela pas même biso makila état. Non balingi kimia biso tolingi. Kimia balinga ki yango pourquoi le vice-premier ministre d'État de l'intérieur c'est quel droit à Kende à soi Moutouo et à son perturbé Kimia ya communauté mobima ya province mobima à Kende Kostongi ça est sous prétexte à tirer na nini na disposition assemblée à tirer na disposition assemblée yebisanga ba preuve o ezo la kisake lelo nenga songa kikuna ala na disposition assemblée et ça on doit dénoncer. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote lisusu na bandeko balandi émission ya population bandeko balandi émission babola parlement populaire parlement wapi biso tobetaka masolo tolobaka bango bazali na parlement assemblée provinciale sénat oya biso parlement population parlement babola ba mama bipupula ba fonctionnaire de l'état ba militaire ba enseignant bandeko ba konyokwama pona été Congo kindeli boso surtout bandeko na biso pe ba chayer ba débrouillard otobenga ba débrouillard o ba bundaka tala émission na biso babola yango ebandi bandeko banandi tolobaki na bino ete na système ali sudi kola liso to kotala makambo ko lekana mboka na biso lelo yo to kotala makambo ko lekana Congo central na mikolo lekaki boyoki bino moto yambaki bilenge ya Congo central to yambaki be batata ya Congo central bandeko ba député ya Congo central mais lelo yo to lingi to eba kimi ezongi te bandeko balandi kuna pe assemblée provinciale basi bazongaki bolandaki bino moko ete requête oyo ya procureur général de la République kuna ba député ba ko kansani bandeko balandi ekoleka te to pe suki wana atu akolongwa te po ete FCC bango ba désavouer ki mais to komona azali na soutien ba députés provinciaux kuna pe ba population basa la marche lelo yo bandeko balandi eloko ezali koleka kuna kimi ezongi te na yango to yambi pona bino oyo azali mokambi to pe akotambusa ngomba ya ba jeunes autochtones ya Congo central mwana mboka bomesana akolanda ye pe bolandaki na mikolo lekaki tozongisi ye tobeta masolo na ye. Il s'agit de Michel Roger Tseka Mote mwana mboka Mote ndeko Flavien lelo yo toko kamwa accoutrement oyo ezali ba obenga ba beret rouge ya PPRD ezali teni tomoni président de la République sortant Raïs Kabange amesana ki na teni lelo teni komi moto nyonso apesi bino goût ya teni siko meyo la tiango na beret rouge to to comprendre d'abord on a ça beret rouge li kofi ya Kabila et wana eza eloko ya kobomba te eza pe sécurité
donc ce que moni tobimi boye c'est que danger ezali alors le danger ezali donc mboka so moni boye mboka ezana kimiate yango biso ba béré rouge il faut totelema toza batu ya ko se retrancher te to vanda quelque part pour to banda kolela lela eza photo téléma donc so ba béré rouge na yozo kamba ba jeune autochtone ya Congo central yoza kuna na Congo central ba béré rouge biso mona bino na awa na Kinshasa na ba PPRD ba jeune leader ba ni mais kuna na Congo central pe ba béré rouge bazala si ba jeune leader bazali parce que autorité morale na biso ba jeune leader azara moko Papi Pungu excellence ministre vice-ministre donc vous avez dans la province par ben oui Kana Kinshasa non Kana Kinshasa so moni béré rouge a téléma partout ya wana moni so moni to télémi boso to bombaka ngo to vandi alors ce qui mezate na mboka to téléma Congo central boni uti kozonga Congo central kaka na tongo lelo imbango na Kinshasa yango to lobaki te sengeli to yamba yo po ete yo uti fraîchement Congo central yebisa biso na Congo central kimia ezongi nde kimia ezongi te selon biso toza na impression lokola mutu azangisi biso kimia eza vice premier ministre d'état de l'intérieur ndenge tozomona toyebi te makanisi wana ewutaki ye wapi ya kozongisa mese atu na province toyebi te soki ewutaki wapi na miniti oyo ndenge tozoloba boye kimia eza te na Congo central mese atu à des reprises lobi oyo leki ndenge olobi na ye mbango lobi kaka o le 27 mais c'est à tout à qui na gouvernorat à qui ko forcer entrer à porte à gouvernorat ya on a toujours fait sa coup de chapeau na général et à la police Sega oyo aménager qui faire au côté azo respecter mi beko ya mboka pona ko pekisa ye était suspension na longo to ko kota te dès que azonga ki kuna a bloqué gouvernorat même muto sa l'intérim na a kota te. Vous voyez que tant que l'obagi entourage n'est pas la médiocrité, ayebi politique, ayebi ba signe de tenté, donc azo kende alingi oyebi que tokanisa ki ezala ki noyade, mais tozo se rendre compte que oyo mais c'est à toi azo comme que luka naufrage. Mais est-ce qu'il y a un naufrage aussi? Requête à procureur général de la République, les députés provinciaux, ils vont voter la République. Mais il fallait la marche na bino simbité. Les députés provinciaux, problème on a comme l'impression que le vice-premier ministre, ministre d'État, oyo abiso intérieur asali pembenia. Il y a Oyo Azali Patriarche, Oyo Azali Héron Abisso, Tshisekedi ou Amolumba, à retenir le côté parce que comment se peut-il que ceux qui m'ont c'est comme il y a des députés Oyo Nenge Batoune parce qu'il y a Tikaki, Atikela qui a tout le temps à raison, alors bien qui est à disposition, il y a assemblée. Nenga tient à disposition assemblée et l'okonini. À tout à quel ça en assemblée. Est-ce que à tout déjà se présentant une assemblée? Est-ce que vous monaki na plénière ou à la quitter? Au moins une manœuvre oyo, il y a un lobby, état des droits. Il faut ezalana biso na reprocher le vice-premier ministre, ministre d'État. Assaline, la moni mokanda na bino. La moni mokanda accusé de réception le 28 septembre. Oui, il y a l'autre comme il y a le 28 septembre. On a reyebi ça y est, toza au courant na manœuvre nyonso o ezo salama. Na batu oyo mese atu atindi kuna na ba service na ye pour ba convaincre ye à rétablir ye comme gouverneur. Atou a été suspendu de ses fonctions. Oui. OK. Oui. Mais beaucoup de ça a été libéré par Otambola. Non. Mais aza suspendu azo tambola na mutuka officiel, azo fongo la plaque na ye, aza na bagarre na ye, tapage nocturne nazo sala yango. Beaucoup de zélaté que justice ici ça me sala. Procureur général azo zéla. Mais nazo ba député provinciaux faut lever immunité. Azo jouer na immunité na ye. Pourquoi des poids des mesures alors que quand il y a monsieur Atou ezali qui flagrance. Pourquoi des poids des mesures? Lorsqu'il s'agit à Congo central, des droits et salamaka na ndenge nango ya mbeli mi ya mino mibale. Mais c'est ça. Même Kaif Alobaki, Sotalina Jean. Aloba vaut mieux mutu moko akufa pour na battre belé babika.
Comment lelo oyo bakoki kolinga population nyonso ya Congo central asi la valeur na ye, humilité na ye, na morale na ye. Tozomona bato bakomi kozwa même vision oyo ezake vision azwi fa finga mutu. Donc nzamba pesi vision, nzamba wa donc nzamba donc et biso tokoki kondima makambo wana et lorsque vous dénoncez ça au komi mutu moko kimia la Congo central les zones idées. Kimia et s'empirer même. Mais nazo ebiso situation s'empirer. Na ebité molimo wana witaki vice-premier ministre ministre d'État ya chargé de l'intérieur et witaki wapi molimo wana ya kozwa métier à tout kozongisa. Mais mobile motivation azaki motivé na nini. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Nous devons reprocher peu à les jeunes, on est beaucoup mieux manipulés. Parce que les jeunes, tantôt Antoine Gonda, Alinga Komakuna, ils ont manipulé les jeunes, tantôt Mbachi Mbachi. Nous avons toute la population. Oui. Awa to Karabaiko, Awa to Bakasanta, vous avez mis sur la population. Nous avons toute la population, nous avons découvert tout le monde de Congo central. Toko Yoka Kuna, Antoine Gonda, Ingazonga, Toko Kuna Mbachi Mbachi, Ingazonga, Yango Bunisa, à tout. Non, ça veut dire, biso, sans ignorer, Moutoumora a contredire Ngate. Les lois batebele bazotuna, tu étais les communicateurs et les gouverneurs. Yo, Zalaka, il y a tout matouwa. Bazotuna. Mais nous avons soutenu le gouverneur pas par rapport il y a ma bêtise, il y a ma médiocrité, na antivaleur. Tu soutiens qui est parce que tu as un espoir parce que c'est un natif. À Koli na Congo central. Ayebi passe ya bilanga. Biso to koli na Congo central, bakata biso bangenga bakata biso on a 13 à 15 ans. Alors to yebi douleur on a nenge sala balati oliputa. To yebi yango. Alors mutu oya okene ko défendre biso eza mutu ayebi passe na biso. So yebi passe ya bat basala bilanga te oko défendre bat basala bilanga te. Alors yango to pona kié. Mais to moni akomi kuna akomi moya kazu le 15. Oh. A komi mutu moko so balakisi ye kaka omoni mutu sapatu oyo Félix Tshisekedi alataka ye asiraka ngo yaka atie pembeni sans pour autant yebake ako ye asiraka pembeni ya Fachi azana lelo a reporter était pas tirer. OK azui batwana ayoki o nani mutu oyo lokola veka Vital Kamerhe linga makoso mingi makoso wana mutu alamba ngo ye yaka pembeni. À comment dicter. Alors tu vois un peu, ce qu'il y a un moto, il y a un moto à Katakasu qui n'est pas privé. Mais c'est ça. Il y a mais c'est ça. Il y a un créé médiocrité tout autour de nous. Bosé, la procureure générale de la République. Non. Bosé, la levée immunité. Attends, quand même, au Consimone, la Congo centrale. Bosé, la montée Bambango. Et là, ils ont ça, la biso passi. Pourquoi? Pour l'autorité va décider na problème il y a Congo central il faut makila etanga bazo zela pas même biso makila etanga non balingi kimia biso to lingi kimia balinga kiango pourquoi le vice-premier ministre ministre d'État de l'Intérieur c'est quel droit akende azwa mutu oyo azo perturber kimia ya communauté mobimba ya province mobimba akende ko zongisa sous prétexte atieye na nini na disposition assemblée a tient à disposition assemblée yebisanga ba preuve o ezolakisa ke lelo ninga zonga kikuna alaki na disposition assemblée et ça on doit dénoncer. Donc d'accord. Et ça révolte. Non, message OK. Biso to za ba Congo baza ba ça révolte. Alors comment bazo reprocher pena yo parce que on pas minga ozolo voilà ministre mais yopé ozo s'attaquer na un élu local honorable Billy Tunga o azali élu ya Madimba ou s'attaquer na mingi et puis azali allié na bino parce que azali député à UDPS bino ozali FCC to ba PPRD ba allié na bino. Mais aussi s'attaquer n'a pas mingi parce que autres tangara ministre merci beaucoup Billy Tunga aza Eli Madimba Billy Tunga aza membre à IDPST et je mets quiconque en défi aza infiltré élu azali a se retrouver qui na liste ya IDPS abimi na IDPS Billy Tunga na aye na Congo central na 2011 après ça qui candidature na ye na PPRD na 2011 azwa quitté oui il a PPRD mais a changé na longo après amoni que parti na l'avenir tu bazo boma IDPS lelo baza ba infiltré ce ne sont pas bateaux yo ba souffrant na IDPS ba idéologie c'est là 2011 après na PPRD après a échoué a ko kota na Abako
2018 au moment dépôt ya candidature à l'élection monsieur Billy Tunga azalaki na Abako. Je vous dis à quelque déposer, ce sont des mafios au sein de l'IDPS. Et ça, on doit dénoncer. Si on aime... Mais attends. A servi IDPS. Ce sont des infiltrés qu'on a mis dans l'IDPS. Attends, Zela n'a pas dit ça. Mais c'est Billy Tunga continue à l'IDPS, mon colonie. Mais c'est Billy Tunga qui a commis une élection, na clôture la candidature. Mais c'est Billy Tunga a pesaki a salaki dépôt la candidature na ACO. Bazalaki liste mon qu'on a Marie-Claire Mpanou. Azaki deuxième la liste. Jour il y a clôture, mais c'est Billy Tunga a accueilli qu'on désisté à retirer candidature mais comment lettre n'enseigne. Allez vérifier ça. Jour il y a publication définitive, il y a candidature, mais c'est Billy Tunga qui s'est retrouvé dans l'IDPS. Et a bouleversé qui membre de l'IDPS. Au héritage, papa n'a mis son combo ici. Atikaki. Moutalinga oza candidat wana andosha combo. Moi mais bon, arrêt à cours constitutionnel. Alors, merci ça, allez à cours bazonga la honte. Voilà, ba mona ekaka, ba yebae na IDPS na dépôt ya candidature. Aujourd'hui, il a été celui qui a fait que FCC et perdre le Congo central dans le gouvernement. Pourquoi? Azalaki na liste à FCC. Comment Akeko Bima? Il est le seul. Yabobima. Ah non, vous avez réclamé le coup là, vous allez battre FCC. Puis on a vu le mot. Ah ok. C'est un infiltré. Et puis M. Billy Tunga. Mais vous êtes ensemble. FCC n'a cash. Mais tous ensemble, mais lui il n'est pas du cash. Aza infiltré, il y a cash na FCC. Aza ni na cash ni na FCC. Mais Aza infiltré. Mais pourquoi s'en prendre na Non, tous s'en prendre na yé parce que il ne comprend pas que nyonso oyo azosala eza na désavantage na biso na FCC et puis eza na désavantage ya cash. Je te dis quelque chose. Pour terminer la question. La cité et là au monde na webisa yo. Soki omoni mutu ya FCC to ya PPRD azotelemela fait président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine azali mutu oyo atelemelaki président Kabila. Na webiso ponani. Président Kabila, président honoraire, le père de la démocratie, n'a retenu biloko misatu pendant le moment il y a mandat na Enyos. Alors ben il a liboso azana 15 personnes té. Soit il y a 15 personnes mais alingaka développer RDSO autrement. Il y a mis balai. Alors les portes de prison sont ouvertes. Yem talobango. Et puis il y a mis ça toi renouvellement de la classe politique. Biloko wana etikala ngai na mutu na ngati mukolo na okufa. Alors, président Félix Tshisekedi Tshilombo aye. 15 personnes wana oyo président Kabila bandoko luka azui bango. Azokoti na ba trace ya président Kabila. Akomi ko sala oyo donc oyo mutu azana expérience koleka ye, oyo atikaki asappuyer na makambo na ye. Porte à prison, ils ont refondé. Président Félix a fondé le porte à prison. Renouvellement de la classe politique, président Félix Alani Kabila Makamaloba, qui est le père de la démocratie, a renouvelé la classe politique. Alors, les loyaux, Widi Wapi, PPRD, ton FCC, donc, non, ça veut dire que président Félix, président Félix, nyonso oyo président Kabila asalaki. OK, donc un élu il y a wana otemela pe ba continuer. Et puis na koya biso plus grave. C'est bon. Plus grave encore. Monsieur Billy Tunga, il n'est pas honorable mais il est député. Il faut faire très attention. OK, d'accord, député. Azolata polo, il y a gouverneur. Na place là ta même il y a autorité morale. Attends il y a vice-président. Ils ont ça la mutema parce que ils ont fini sa biso. Okondima yo ke funda mutu moko e pa ya juge. Après OK na moment ya procès au moni juge alati polo ya mutu wana oyo fundaki. Alors humiliation wana. Une question sur la ce sont des mafieux position Antoine Gonda izani parce que bango pe baza batoka. Bango baza quand même bato yo. Vous savez na Congo central bato doit respecter. Na yebisaki yo l'autre fois le grand perdant ya makambu nyonso. Il y a un moment où nous sommes dans le Congo central,
c'est l'ambassadeur excellence honorable Antoine Gonda. Naïbisaki yango pourquoi? Parce que ya tikala kota tikalaki. Alingaka sala lobbying à soutenir Moutounio sans la gouverneur kuna. Alors Moutounio sans comme kuna a commis ko sala kimchumu kimasa onenge to lobaki wana. Donc a commis so a commis kuna a eu perte abani ko sona mandaku et commis maboko banki, misapi banki, makolo banki. Alors ça tobo yango. Yango na biso tobo yango. Tala lelo. Nanya, est-ce que je vous dis, mais c'est à tout. Ayebi que ba Belge ba na Congo central. Et loko ba utiliser eza moyen mai na avion. Voilà. Na ba bateau na avion ba salela pour ba bimisa biloko nyonso. Oyebi ke nzadi nkisi rivière nkisi wana. O ezalaka nzadi malawu. Mundela ya lo ba bwaka kisi. Ezalaki nzela mobima route nationale. Okay. O bazo évacuer biloko. Mais lelo on azo ebisa yo. L'honorable Antoine Gonda azo zongisa route nationale wana ya biso o nzadi nkisi rivière de biloko bando wita ngidinga ezo yati ki santu ba évacuer on. Merci tokona suka mais message mo suka ya ne mwana tse mais quand même à s'adresser quand même na ba ne Congo message wana au capitaine on a go suka message yankaka message yankaka ne mwana ntsemi ba ne Congo biso message yankaka nde mwana ntsemi message na ye wana na yebite nzamba ya mona akutana na nzambe donc ya kutana na nzambe nzamba yebisi lelo biso tuto bando finga batu ba imbécile à tout imbécile mais c'est ça le message mais oui mais c'est ça yo lobi tendenge nini biso to landaka ne mona ntsemi mais c'est ça donc on sait que nous finga ben oui message ya wana mais c'est ça o ki ndenge bimi bana ngane ngozuli yango message le kola ya pesi message wana biso pe to Hollanda to bando to le capacité to message wana bino yambi yango bongo e ke to yambi on ngwa les mot d'ordre faut to Hollanda ka ye poni gato mais ye pona nini nani comme on est dans poela poni bayombe Pwani Bayombe. Qu'est-ce qui passe alors? Bon voilà. Alors, on a lobby, batou, on peut cet exemple. On peut cet exemple de la fingité. Message, il y a un message, mais alors, il faut finga. Pour finga, c'est à tout. Ok. Oui. La limite, est claire parce que l'émission est censurée. Merci beaucoup. Les lois, ils sont dans le lobby. Tu as commis lettre. On dit lettre, on a. On dit lettre, c'est le ministre. Voilà. Lettre en haut. Voilà. Tu as une émission ici. Dans le bel qui a un vice-premier ministre intérieur. Vice-premier ministre intérieur. Merci. À tout coup, des autres. À comment ça, ça, conseil des ministres. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Ndeko. Voilà. Émission Babola, émission population, Ndeko, vous comprendre, vous souffrir. Donc, émission Nabiso, les alliés, émission Tolobé, la Ramarbe, les Kabola, Nibino Moko, Tolenga, Kito Eba, la Congo central, qui m'est zongité, Yendeko, Toyambi, le Monamoka, Miroger, Nseka, Azali, Mokambi, Alingomba, il y a des jeunes autochtones, il y a Congo central, Azali, chargé à mobilisation, il y a PPRD, la Congo central, Mobimba, Azali, parmi bateaux, Bazal, qu'on mobilise, comme ça, mobilisation, il y a PPRD, la Congo central, donc Azali, cadre monene, la PPRD, Toyambi, Otoyoka, Makambazali, Kokende, Kuna, Mena, Oya Lobby, Albert Fingite, Albi, Ke, Kuna, Nemona, Semina, message, Nabi, qui va Fingaka. Il y a un peu d'exemple, à tout. Imbécile. Donc l'émission n'a pas fini raté na boy lobby oh non l'émission n'a pas fini raté après c'est exemple oyo bakaka basengi basala bongo mais bango ba ba kolanda yango te donc voilà bande ko balandi moi muke o tozali na ngwana to kaboni lobby to kaboni lelo to voudrait lobby l'émission mosusu so pe bande ko Congo central ba moniki o de ko lobby zali yango na te to lobaka to liaka ngulu lito imoko te to koyamba bino pe to koyoka pe na ngambo mosusu moi même ndeko honorable Billy Tunga soka kolanda biso to koyamba pe yo o pesa pe makanisi na yo même mpoe la pe bande ko mosusu même yemo kaka ne mwana nsemi place azali so pe ngalo ba ozali émission population émission babola pour la bande konyoso matondo mi Ma mission TV, le miroir du monde.